les villages tout enflammés, où je voyais des cadavres. La maison est pleine d'atrocités. Rouge. Toi qui portes une arme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tant de haine? Ce n'est pas gentil. Toi qui portes une arme, as-tu déjà regardé le visage d'une mère qui attend un enfant? Sauvez ma vie. Libère-moi. Fais mon secours. Comment faire pour sauver ma vie? Bonjour Bandeko, Balandia, analysons avec Gilmas. Nazako dédicacé vidéo Oyo Mobimba. Nandeko nangai Novice Biongo officiel. Kombo wana ekimaka ngai Novice Biongo officiel na dédicacé vidéo Oyo Nayonde konangai sika oza olobi bien ozalaki na concert. Mais en tout cas ngai nakoya na ba point de vie ebele, surtout que réseaux sociaux etondi na ba négativité ebele tellement que bolinga kate baloba ke balingi baleki bino fo boya ko critiquer boya na ba makamoko ya soni. Ndeko na ngai na ndenge naza ko solola ndenge naza ko sala vidéo, je ne pense pas ngai personnellement que etozana musicien oyo azana ba boule na ba stratégie ya concert neti Werason. Avant na lobanga na kati ya émission na kolobela kaka spectacle na ya nini ya nzembu oyo azako dédié na batu ya Est. Ba concert nyonso elekaka na poto. Ba concert ebele jamais musicien aya na boule ya ko insérer ne fût-ce que 5 minutes ya ko dédier 5 minutes na concert na ye na makambo etali Congo mobimba bitumba. Tango tozolo bela bitumba eza ko raffermer insécurité, instabilité, relance économique mobulu, donc batu baza na kati ya koma, donc wera aye na podium wana kolobela Congo na ba dimanche wana nyonso à travers musique eza kaka koyemba te, mais wera aye na batu basali spectacle ya nzembu wana kolakisa souffrance ya peuple congolais à travers ba spectacle ya Werason. Ndeko na ngai Irene Mabwene siko za na Pession Bo Théâtre et Patricia Edouard Sernanga Mami Sadiki, Claude Musirikania, Levis Amani, Boza Ebele ba Edouj Balonga sana. Merci na ba soutien na bino, Galay Gokasa ba Mbote Ebele. Merci na ba soutien na bino vraiment encore une fois. Bo continuer ko partager ko tia ba commentaire na bino ba j'aime na bino ezangate parce que awa tozo sala banalize kaka ya kitoko soki na beti pe poto na beti libanda boyo kana bino sonité ko zongi sanga na nzela parce que un homme simple, un homme humble lokolanga nde mutu azana capacité ko yekola. Je ne suis pas le meilleur, nazana besoin na yekola à travers ba mayele na bino na sima ba commentaire eko édifier ngai ebele na ko yekola pe ebele à travers bino batu boza kola nangai c'est neke eloko moko normal mutu azala nango na esprit ko yekola toujours makamboza ebele. Alors bande ko nangai concert ya Werason ba Gaulois majorité na koloba 90% bangonde bazako koya na ba émission. Mais ce botali bien ebele bazoye bate signification à spectacle. Je pense que tozande na ba insuffisance et à compréhension muteza ko ambrie biso na réseaux sociaux. Total ba concert ebele a fait rigola azana 4 concerts abeti na poto 4 5 était za 4 na 4 concerts wana place nini na concert nini tokoloba awa vraiment fait rigola, il a fait quelque chose de ouf. Spectacle, chorégraphie, nini makamwana nyoso synchronisation ya ba chanteur na ba kona nini na ba instrumentiste na ba makambu nyoso baza ko sala. To ezate concert nyoso affaire abeta ba musique ne ya bien, mais musique ya faire eza adapté na concert été. Ba musique ya faire rigole eza adapté na concert ya obiso ba Afrique to sala kanango ba eza adapté te. Lelo to linga te concert ya Ericho Atanabe. Concert auti ko beta na Zénith.
oyo ayokaki moto chaleur ya concert wana koloba na bino ete héritier lelo soto bandi kolobela ba concert akomi kobeta ba concert ya kilo koleka fer egola na lobite ke fer aza mabe mais nazoloba ba comparaison ya nini ya concert na ya suka ati kobeta totie pe concert ya fer ya suka oyo ya Accor Arena soto tie nyoso mibale boye to bandi kotala qui a travaillé les concerts koleka moninga côté chant côté synchronisation ya ba musicien na ba chanteur botali ba chorégraphie vous allez voir que Héritier a vraiment frappé tellement fort na concert ya nini ya Zénith de Paris mais bagolo nga naza ko comprendre nga bino soki boza capable ya koboya Stade de France boza capable ya koboya bozolo beza bien te c'est n'importe quoi ayembité asalaki boye ekendeki boye so boza capable ya koboya Stade de France oyo koti na anala ba musique ya ba concert ebeti na poto eza parmi ba meilleurs concerts selon banani ba chercheur ba chroniqueur ya poto basika ba fan oyo ya bagolwa ngana ko comprendre bango baza ba chercheur était baza ba chroniqueur était baza juste ba fan asepelaka na musicien na ye na artiste na ye dans le bien ou dans le mal actualité lelo tolinga te eza na maboko na kati ya ba jeune eza Fally eza Héritier Watanabe soki toke pa ba vieux eza Werason eza pe Koffi Olomide on ne peut pas se voiler la face sika tant tozolobela ba spectacle parce que concert eza kaka koya koyemba te concert eza ba spectacle concert eza communion na public concert eza makambo ebele ba lumière ba son ndeko na ngai Werason ayebi ko contrôler makambo wana Werason a travaillé ka Moussa donc a travaillé ka Copenhague avec précision alingaka soki asali likambu batu ba lobela concert na il faut etikala parmi ba eloko batu ba kolobela biso nyos tozomona ba concert ezobeta na poto awa concert nini nde ba uti ko sala ba uti ko nommer meilleur concert Fally azobeta ba grand concert Fer azobeta ba grand concert Koffi Olomide pe abeti ba grand concert Héritier pe abeti mais ba ko pona Wera pourquoi parce que Wera azana ba spécialité na ye toki ko ina mutu na makambo nyonso mais spécialité oyo nzambe apesa oyo atia na kati ya Wera toki ko changer yango te yango tango tolobelaka makambo ya concert bobanda kotala ba spectacle ya Wera bokena na ba festival ya ba festival ezalaki ko ba Fespam bokena festival soki ba 2007 soki ba 2006 soki ba 2000 combien ba sortie spectaculaire ya Wera son na ba moto bokena Zénith ya liboso ya Wera azo ibima na ba moto bokena ba Bercy na ndenge za ko bimela donc Wera aza mutu ya ba spectacle na chaque concert na ye ezalaka ka koyemba te il faut s'assurer que communication entre ye na bino ezalaki assuré il faut s'assurer que son na ye na kati ya concert ezalaki bien il faut s'assurer que chorégraphie ekozala kitoko il faut s'assurer que ba musicien na ye ba koyemba pe bien tango akobima il faut azala sûr que ba fan bayaki kotala musique bayaki koyoka ye bazala satisfait Wera aza kokende na ba détail wana nyonso yango bozomona aza ko réussir mais eloko naza kolobela na kati ya video oyo nazo sala sikoyo naza kolobela esprit oyo Wera memi na Belgique na nini Forest Arena oyo zalaki place azalaki ko rêver a prophétiser que falaki abeta place wana rêve ko kisami mais eloko nga nazo lobela encore une fois eza nzembu oyo ya Croix Rouge Wera nzembo ya Croix Rouge na ebite nga je ne m'attendais pas à ça na zeko satane na bazenga luketu ndeza eligaki ezala pona nga nzembo moko phare na concert wana eza na mutu na ngai mais so botali batu babini mais émotion oyo Wera eko tia batu na kati il faut batu bazonga pe na source bazonga bikibo moto après kobina après koyoka koyemba ya batu tozongi sika na kibomoto Wera azongi biso na esprit ya kokanisa mboka Wera azongi biso na esprit ya mabele esprit ya kinationalisme tokanisa mboka na biso comme ye azakaka alanga nzembo a passer message na ye a pesi message na population nyoso ya Congo
à travers ba concert ba kotala ngo libanda nabo bazalaki na kati mutu na mutu abimi na émotion pour na Congo à part émotion ya kumona wera so na beti bien abini bien ayembi bien image bien so kitoko mais tozongi na esprit ko mboka na biso eza na problème malgré que tozobina mboka na biso eza na problème stratégie wana façon ya kokanisela wana façon ya kozongisa bato na bomoto wana nde nazoloba wera aza stratège aza stratégie na makambo ebele so na bandi kolobela ndenge makambo ezota elekaki na kati parce que na zuta ya kotala nini video wana mobimba mais fona tala ngo bien mais loko captiver nga makasi eza eloko ya Croix Rouge wana catholique ndenge ayembi ba parti ya faire wana a interpréter ba place wana ngane bandena kanisa ki eza place ya faire ba tie cassette yemba to eza kaka neko tala catholique aza koyemba azo palola place wana vraiment bien donc wera aza musicien oyo pona ye mutu nyoso azalaka pembeni na ye aza remplaçable et puis tango baza ko remplacer yo aza ko remplacer yo valablement bomoni makambo ndenge balongoli feri ayembi donc mutu akokanisa pete ke feri ayemba nzembo wana on dirait catholique mutu ayembaki donc mbandeko nga eloko na zui na concert surtout na temps fort wana ezalaki eloko oyo wera ye na ba casquette na ye on dirait mbato ya ba vélo ba course wana spectacle wana vraiment pona ngai eza spectacle moko touchant et puis eza ko pesa mutu na mutu responsabilité na makambo tali mboka. Bravo et coup de chapeau na le roi de la forêt encore une fois ndenge na lobaka na ponaki ka na nga ya bien depuis na mona wera son na ponaki ka ya kitoko ya ko soutenir ye ya ko zala vraiment fan na ye et loko aza ko sala chaque jour ngai naza ko se retrouver na kati. C'est un homme qui a bossé dire aza mutu vraiment ba combattre ye makasi et pas ba camarade na ye propre donc ye aza na histoire. Meilleur ami batu baza kola la place moko batamboli place moko ba salili kopa ya kosala ye mabe mais il s'est en sorti parce que mutu bolia kanaye nde mutu akoboma yo na facilité ayebi ba faiblesse na yo asali nyoso mais tango ba frapper na faiblesse ya wera ba frapper place yo vraiment wera il fallait que yo kamabe mais quand même wera s'est en sorti. Et puis à agenouiller à fandisi bantu nyonso na se c'est lui que Nzambe a élevé mandeko na ngai po na ngai ça n'engage que moi wera mérite respect ba éloge ba gloire nyonso tozo komona ce n'est pas pour rien wera azako réussir na musique na ye c'est parce qu'il a travaillé dire malgré que basala ki mabe il n'a pas compté abanda kolela basala ki nga mabe nde na sali boye il s'est bâti comme un homme ba abandonné ye ba lobby mabe contre ye mais a telema ki lokola mwana mobali yango lobaka mwana mobali alela kati bandeko na nga na komi na suka na sali émission na sali point de vie na nga na eloko na lingaki na lobela vraiment et je suis fier que na lobele yango ndeko na ngai soki oza na eloko ko tchana comme commentaire o ko édifier ngai na makambo elekaki na concert ponga na zalaki te nazotala kaka makambo na libanda tiata commentaire wana lobandenge oyo monaki na kati et matsape ba moi savoir na ngai connaissance na ngai na makambo wera salaki na kati ya concert kuna en tout cas on est ensemble bandeko na ngai o nyoso na tangi kombote bozo mon esprit a bien parce que boza ebele o boza ko soutenir ngai mais en tout cas ba na Canada Vancouver précisément ba ore moins pas ba DJ Dierto Kimpiolongo ba mbote ya trop en tout cas on est ensemble to komona na kala mingi te na kati ya vidéo mususu à plus.